Ngo moni banque suisse. Selon ba accord ba signa pour na ko bimisa mbongo il faut bo bimisa mbongo na bo la kisabiso projet ya munene o bozana ngo o ezo senga msu ba million. Ko sangisa mbongo ata $10 chaque fin du mois batiaka na caisse na bango. Lelo soki omoni Éthiopie lelo ezo etongama e comme danger boye eza mbongo ya cotisation. Oya tie moi ekonzo wana esengi biso totonga boulevard oyo totongi koto totonga stade totongi na mbongo ya bana mboka bazo sangisa mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabwe na koki na nga Turquie Suède Mwana Suède maman na salefo na kamaladi na bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Obo mutete la assumarelo kwa dosala. Eza pas seulement na mutete la zaka escro, soki loka mutu soki assumer a koti na likambo. C'est une bonne idée osunga bato. Musa na famille, muta na famille na yako pe mbongo na détourner ngo akepesa bando basa ba cop, basa ba commerce bani soka te pour na RDC monde. C'est ça pour na monde eza likambo do soutenir monde mobimba, do soutenir monde eza ke bato ba ya des problèmes, de donner une bonne idée. To betele maboko na pourquoi moi ce qui est à la continuité à pays nyonso même biso azaka tant ba monde j'appelle na Kinshasa partout voilà et ça vraiment kitoko trop pour bato ba yeba kité ba s'approcher na bango ba sangana pour na kese vimba lisusu parce que les initiatives vraiment ya bien Bana poto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. T'as la cadre kitoko, oye sengelio se détendre na ba week-end oyo. Yango yo! Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komone zali kotumbama na kwanga ya banteke. Ne loko malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi.
na bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye, bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, mesdames et messieurs, bonne année 2020 partout nous suivons à travers le monde. C'est une émission analyse mais très spéciale aujourd'hui parce que vous allez voir que le décor a changé. Je suis avec mes confrères, mon confrère et mes consoeurs bien sûr, Ken Penapitopal et Cynthia Kapash, Airbag Télévision et puis Gloria Olangi dans Kapash TV. Kapash TV, côté et comme Mandenge dans Kapash TV. Et ça a été un plaisir, mais on aura une émission spéciale aujourd'hui, mesdames et messieurs, concernant les sujets d'actualité, mais aussi nous allons faire bien sûr une mise au point concernant une association RDC Monde initiée par Ndeko Eliezer Ntambo Mposhi, l'honorable bien sûr, mais coordonnée par maman Pauline Lumumba, la nièce de notre regretté bien sûr héros national Patrice Emery Lumumba. Tozana bande koto mais un peu ko solo na ba sijo ozako ko ningise pe mokili surtout mingi internet. Le quoi biso tozali bateau to lia kan internet to van internet, il faut to loba to mais un peu réfléchir to pesa makanisi. Raison pour laquelle toza bana ibali mi balé bana basi mi balé équilibre ezala muto mta pesa makanisi ndenge sengeli. À mon extrême gauche Cynthia Kapash Airbag. Merci Franck Stema et bonne année, merci bonne année na yope la Gloria Olangi. Ma mère double, hein? Déjà? Topambolier déjà. Ah, ok. On a une échographie. Topambolier déjà, et puis on a Ken Piana. Pitopal. Ouais. Pitopal, bonjour. Ouais, bonjour France Temaï, bonjour. Ah, nga nazala nga moto luka makambo ya partout international nga yeyo. Bapimela nga kutu ba visa mususa ba Schengen. Et ça la paix l'autre côté. Bon, ça ba bengani nga chez ba pululu. Et ça la paix l'autre côté. Bon, batu bako seka, mais même chose a pour un avantage nanga. Nde ba bengani nga écrit actualité. Na yo qu'il paraît bandeko ya mwasi mususu ya pululu. Oh natangi kombote. Bapa otenga pe plainte. To kende ka kosamba. O nga na sangisa ki basi tout ça. Basi wana baloba eso nini? Nga mituneza nga ba question za ki ya batu mususu. Comme pe tribunal ezalaka. Bafundi yo yaka samba na yo. Ce qui peut gagner, on gagne na yo. Donc mutabang sangate o justice ana bolu kawana mutabang sangaku tuté. Et diaspora si mana ba oti ba ko kaote. Alors Gloria Olangi, bonjour. Bonjour Franck Stema. Meilleur va tout le monde voilà de baza branché na RDC Monde. Mère double paix solo. Ah, tous les rangs mais jour. Échographie le bini. Jamais la loba. Alors, Cynthia Kapash Airbag, je pense, les amants qui sont spéciaux dans le bac dans le début, il y a spécial. Concernant le sujet de tout le monde, alors, il y a moi aussi, tout le monde après un jour ou 2 jours seulement, il y a enterré à frère, je suis comme pour nous, pour tous on appelle à ce matin, mais tout le monde a les cas entre ma maman, il y a Bana, ou à Botelli Bissot Bana, je suis comme pour nous. La réaction à Bango, la sortie de Bango médiatique, il y a tant que maman, il y a ça Natala qui interview Ken Piana Salaki, na tantino autaki Angola. En tout cas pour Nanga loba ma bête. Mais bazaki il y a des devant, ngana lande kaye, aloba ma bête. Azaki clair na ba propos na et puis afinga kité, aloba ma bête. Mangé ka boka échange nyonso na moi sur place pour wana ezala normal que kokwa zo ba charge wana, mais pour Nanga il fallait pas kokwa loba. Pour na moi tina lobelité. Na lobe ata ezapo ezala mpona mbongo, pona bana, pona ke ba clash ki pona ye, pona il fallait zala suit et ngasa na mpelote. Parce que bon ba za essentiel loba parce que ba pa ya ba uti ba ye fait to ye babango à travers les sous émission to que ah moi c'est pour lulu boye maman moi na boye et ça la fait que affection là pour la bana boana ezaki vraiment correct mais pour moi si oh ya pour lulu en tout cas il fallait pas essaye bien té Gloria on a déjà vu mon Cynthia Kapash parce qu'il y a pas lobby que bino bozo mona normal que basi ba comme na engagement na bango baya koloba mingi bazolo bata musu mabi pona ye mais ye mutu aza na pasi à supporter kaka ou bien faut expliquer mokili va comprendre la vérité. Et quand on va bien on le kana basanda.
parce que quand on a télé image de maman Olive qui a senga maman Olive le pain ouais pour na bana na ye mais a bossa ka senga le pain que maman tala bano batikali ba a bossa no abi que maman bana o batikali ba fele bana papa te maman te tenga maman na bango na zali mo so maman Olive mais émission ça qui lo bi ba ni que nga na na bonne famille na famille a bien mais bossa ko ça qui maman Olive que tala bano batikali mo tando le bango mbongo yo wana ki azoma se contredit nga na connaît basi premier mois ya pulu to qui mo na ça qui zengi wana te au Angola te Karine Lubumbashi Karine te na la cadette na hôtel Brazzaville te parce que bango ba ko la papa et moi na bango o Angola oui batu ba yebi azakana pululu OK comment on a pululu te to neza boye neza ki babilo kana kwa pululu ki biloko ya ye moi si wana zo tindela mobile na to sengo za ke pululu ko na de basi mbali po na de makangu po na koko na o Angola pour la bala mututi mais koko pas expliquer le comment bien abi na loi na biso ya Congo ceux qui moi sinon on va vendre ndako moko pendant 6 mois et comment on dirait mon libana pour pas que na pas Angola ça ba 6 mois pour Angola wana akina pa Angola ça la ba 6 mois ba ken pela ba te mona kati moto be bango so bi yo na lia fufu pa na yo yo na lia ba fufu ba ndako no so na lia ba fufu kina tingiringi ko tika pulu ale fufu oya mama na zaki zengi ale fufu pa te ole kina wali boso mwana kizengo le papa Karine mwana kizengo te mwana jogi wana tokenda otala mwana na muke ole fufu de pulula kabisanga kendo tikanga oke na kendo tike pa mama mwana ale fufu de te kuna tolia te totema na soka debout voilà kana bango nyonso pour dire que Coco adachi mbalo ba na ebi biso ba so mutakufeli mobali avant na se soko telemi baketi ko na toilette okota na chambre teti mkolo ba kokunda mobali ba famille mobali c'est 40 jours ba fungoli chambre ba misi ba biso kota okoti yo zwelo te ba zubilo kana na bango nyonso mais Coco même jour à se azuka blo na ke pa na bango yo lelo na yambi lelo makalunga belo mo abi ye fo batu na pour la kufa ndeni pour faire na maboko na ye ela msuzu ato liwa pour le peut clair te point ta explication de pour la kufa ki to ba ma clair pour ba fi ba koya batu na mama e mo bana sa kufa ndeni pour prévenir que bazana bana loko ya ye le son otambo na bana ya Karine bana moi ça na liboso ezaka na batisa otambo na maboko Coco comme on t'a que loko ye leader que azuba enveloppe et c'est important ba que na zo enveloppe Bill Clinton oui rapesa kinga enveloppe asa kinga ba yo ko enveloppe to pesa famille mobile au moins biloko ngo Coco on dirait alinga pulu te yo makalunga benge fanatique azaya fanatique a pulu abe bolinga pulu te bolinga pulu eza Karine pour Karine wa pembe wana utangola makalunga bito ebinde Karine pour Karine da ko expliquer que pulu batata ba olinga ete ya yebi abi Coco ebi pulu na te soki na contredinga pour Coco avana pulu 14 ans 20 ans te Karine baza baso artiste comédien tout ba yebaki na ba journaliste ba yebaki mais tel langage ya Coco na cimetière ba sunole bemba pour 4 comédien pour la bin makalunga bin a regretté couper na bin zamba limbisa na kenda ma cimetière à saut de mouton mais ba reconnaître bisote autres moi belo musuke ba linga rapporter bango nyonso et c'est moi si ya muto bali non non azana mabele ya dimanche lundi ya pamba ngana mona kina moka na se ba ozenga bi mo so na mona clarté na ba fula na tela ba mutu wana lo rampe ke mariage ngana o se pena ne ba bela tela mutu kufela ta bote ba ti o fula na mutu ti lo rampe ke soirée kangi na suko kwa mobile mo so kangi so kanga ba suka balabala o kangi fula kangi suki e kai ata ba bi mo kilango échange linga ki shiko ba benge shiko tina niveau wana ozolo ba blo mo roboye intérêt mo roboye et après ba ta mo li vont portal a mo na siko ba fi ba bi clair to ye pona mo ba fi to ba zanze ba souffrir te OK na yambai on dirait Karine avant d'arraner à vivre année bien oh ya Brazzaville la métis sona za raner dirait bien non ya suka wana msuna mona ko kolobate wana bazana bango besko tout kana problème parce que kana bana mukia plus ndo mo on dirait ça ni kola basi nyo so bazala ki wana mo se comporter le quoi mona mukendeni. Très bien, merci beaucoup Gloire Lang. Alors Ken Piana l'intervention na moni ya maman na biso Coco accusé beaucoup plus de personnes ils yo nan pas kaloui apparemment yo émission ça depuis le début ya mona ki on dirait bana ko lingete et puis même Chico pour nous avant kufa pe ya son âme de kona biso maman Coco lobi ki azala quand même na kanda na yo tiko luka yo même na kitambo na bobunda abetawa Coco confirme. Merci beaucoup François Manavi to partager micro au moni lelo na loba bande kona biso ya kitambo bokomi ndesiko ko manifester peut-être jalousie na bino to banda musalo nzela moko babiso ba Ken Piana soki peut-être tozo avancer moi muke pour toza na vision makambo to sala toza déterminer makambo to sala biso to longwa ba chez biso te to ke futela ba parler pour to sala ba maseki pour tozo ba vie na biso na maseki nga pena na yaka pena na simbi micro na nga caméra za wana nandimaka tous les risques même prison nandimaka
Donc il a moni déjà Christian Sikou musala na yo o yo zui et comme il y a qui défenseur hein, il y a qui défenseur ou ya qui na ko défendre na no pasteur o ya ki lo baba o lo ba ki nega ba vérité parce que un pasteur a lobby sentinelle a mona ki pena ndenge pa o te fongwami. Et ça ba histoire vous ça biloko msumu aite lo bango boezati ça biloko msumu aite lo ba ezate ba pa o te fongwama ki defo ane fongwama ki na kapululu ouais sentinelle ayoka ki pe batu ba mataki mais ça na makama mususu batu ba déplorer ba lobby que non moi si ya Chico expliquer batu moi clair moi clair liwa pululu uti wapi et ye ndenge nini ndeko na biso pululu pe azala pe ko sola pena baya mususu azala sola pena baya mususu ke non zana makambu mususu na lobina loba ken pe nazo pelisaka moto mais za makambu e sengaka to doser mais moi ça pululu azana mo ba secret belé pa yebi parce que France temai bo yamba na bino tout le monde soki na yelio garçon moko awa na plateau na yo garçon na soki alobi aloba makambu wana bombe. Ah bon? Bombe. Azana ni garçon. Garçon na pena camarade pena ya pululu master o pena to bengaka nature boy yo yebi. Nature boy. O moni batunyo so yamba soki ya ye bombe. En plus ye afanda na pululu na koko avant pululu akufa. Oh. Pululu ameka ko expliquer ye ba makambo mususu o ezo se passer ba biloko mususu ya zo mona. Ameka ko betele mo ba histoire mususu ya ba douche akoke ko suka douche ye mo côté fo mutazala dans na bisio no préféré nature boy wana nde soki aye nde bato so ba ye ba version makambo ebele nde ko na biso pululu soki lelo akufi peut-être par exemple so to bito kende pena na nenga profondeur nde ko na biso mwasi okai ko kangambanga devoir na yo ezalaki nde ko pululu opema okai ko zwa ye lobino na o nyoso to omona toki misono na église bino bofandaki na mwana pululu ya liboso ndaku mokoti wa jouaki rôle ya kizengiti mwana ana longwaki na ndaku na raison nini yo mama bambelaki mwana ana po papa na longole na ndaku bobambelaki makambo nini dans za makambo eza kaka ebele oyo tokoloba te po eza famille ya bato so comprendre eza famille ya bato mais baya ya kitambo ba masa na biso ya kitambo boye barake non ba jalousie na bino botiela na kana ba poison batu ba kufa ngabo kokanga te na bando zo pete na ngai te na bando fanda na bino to sala ka mama kopa moko boya ba réunion de un na kitambo na ndenga media kisa siku yo yebike yo na gaba na ndenge bozawana depuis nga na banda réunion bino bozwara fimbu na fimbu basali onini mutalo beza mama mutake biloba Christian siku OK na sale loko ezalaka te OK devant mutana choc auto kufela mobile yo kyo pelisa moto kena osali pene loko ezalaka te OK zo basi ya noptela bango micro naza obligé otela bango micro tout le monde bazalaki ana muto pululu apesa mbongo na famille na bango za o kanga ba lox wana Karine aye kaka nde mutu off OK na famille ya mbongo ye wana donc soki muto kutu pululu apesa symbole asangani na bawa musuba bino to sangana to sala réunion to bande nini ya ko soutenir ba na biso idée abongonga na oboya kendo cha format micro na oboya ngona na sensi mais ken pene to yoka yuza mona kitambo et puis camarade Chico Pululu qui après dimanche apparemment va me dans parce que dimanche les ali mukolo ba panza matanga voilà non après dimanche ma kambo ko inda nango kaka na sensi que bambutu mbutu ezaka ebele na kati ya famille omoni mutu oyo pena zo aosala ke moto epela makasi te ezaka po mama pululu aza wana moni mama pululu nda otelemela makambo yango ke no nalingi baemission polémique te mwana nga nanu apoli te boye na boye ndenge ezalaka ke papa pululu akufani kala bongo soki mama nazalaki te nde nayebi so eza benda bika bon ndeko na biso koko nga aza problème na yo te na kozala pe na guerre na yo te o nyoso lobi o pululu kutazaki oluka yo bobunda nga na pululu d'avance de 1 azaki mutu non ya violence te pululu azalaka mutu ya violence te depuis na yeba pululu ndako na okata lisolo na ye te ke ata yaka azalaka mwana moke abundaka na mutu de 1 ozobebisa kaka réputation ya mutu aza mowei pululu eloko esalaki bolobaki na pululu na bayaya babebanaki mwa moke koko oyebi yango très bien mutu bobebana pene ko bando luke na telefone ozobenga
2 semaines avant Pululu akufa nga azobenga numéro Pululu chaque jour nazwaka koko tika kombo na oyebisa ye nga na koko to tika losala ki camarade te soki nga na bengi Pululu zo tu na wana so na biken piana tika yo ken na oyebisa ye yo yebi oyebi eloko elongolisa bino kitambo eza bilo mosusu tozelaka kaka comme oza na choki babilo mosusu tobimisa après nana de bombi o France Temai soki na yeli yo yamba bango na yebi so soko ozwika Louison otuni ndenge oza ofanda na Pululu na mwasi na ye Louison oza ofutela studio moko na kitambo wana na Vivi donc Pululu era alingi mwasi na ye premier ndako bazala ofanda na studio ya master ana donc eza na baskandale ya masolo elekana ya bablagi te ngana mingi aloba te po eza nango ka famille ya bato. Merci beaucoup. Alors si tu es capable na dossier oyo de to kene boye to clore ngo pe muke comportement nini oyo bato faut ba afficher na biso ba journaliste na mama Coco na famille parce que monique yimo pa na famille ba kabona na bango kutu bien te donc yango zongi pa na bango comportement to afficher parce que ils appellent comme ndenge na lobby famille ya bato et surtout que mutu pa kufi. Et la presse neti ken boy neti ba bombe neti ba boye ke nezonga ngana loba a doser nan parce que ba tché déjà mis sous ndé a 5 6 femmes moi déjà 6 familles abato ba famille différente voilà lokola azal pe na esprit wala ki atika nanu pona nga atika mais na makoko vraiment elo rasali et ola musa sous ba ta famille ba ye ba pena au juste ezaki nini po biso to kaka akufaki mais bazali na ye na bébé histoire vrai pena to ebité mais na manenga kenda ngo boy siko excité pena bato na famille batu na ye et loro ni esala maki po mo na biso po liwa déjà resuba de ces ara qui osali petit besoin grand besoin ya ba folie na butu déjà bon elo ni c'est pas ça qui crise ka ya bon ezara il faut bien le choc moi makasi ou bien ni mais azala motema bo mama elo pena sali wana bato belé ba sepeli na ngote ngano kamwa ki ya olo ba vivacité à cette émission dirait l'autre était attaquant pena fait asimba frame soki kanda ta basia ba loko le petit lelo na to mona bango te basia ba sans souci na yebi ate longinete basi presque ya ba comédien ebelo ba kufa na mona te ba mobile na ba kundi ekutu te déjà ba émission bandi ba kundi mobile le même jour polémique ezaki neti eza to mona lona mandi wa Chico Pulu po ya Andrea Chico Pulu pena polémique ba zela France Temai oyebisanga ke ba comédien tout ba kufa wana eza na comédien moko te abotaka pe bana mopanzi bazate eza nde sikoyo mama ya bana yo nde ezala na maîtrise eloko eboti potopoto nyonso ezali kaka koko koboya kosangana na ba mama bana mosusu falaki aboma moto yango kaka na matanga na podium wana asenga batela bango nyonso bakiti ye batia na katikati ye bapese honneur asangisa bana nyonso likambo bango mpe badeklare ba protocole mosusu bazalaki wana ya tricage que non omoni elongiana emata kutu te bafleur na bango liste ya bamama bana Pululu ndenge bango bapesi témoignage il paraît bapasolaki yango sikoyo ye moko nde mutaluki bamoto nyonso epela bango mpe baza bato bana mitema makambo bango bavivaki na moma ya cérémonie ya matanga baza mpe na posa base défilé baloba ti na ngai na yo nyonso ezalaki olekana na comme tricage na Vélédome toyebaki te sikoyo tricage si ça idée na yo si ça peut m'appeler gloire maloba yango na lobby pona moi si ya Chico ezaki vraiment était intéressant et aleka akata na ba émission nyonso ba lobane supporter assister ba mamusute na famille na baninga na théâtre lelo bana batikali imagine azo pesa pona bana imagine pesa pona bana a sauver honneur ya mobali nenano parce que mageba se belé on a biso to yeba ka Chico azaki mutu moya moi ba timidité moi chaud benane to mona ke batu so bazara nango yeto yo kamwa ke basi wana nyoso ye bana wana nyoso mais en réalité boa ki mutu akomi bomba et vraiment à soigner à respecter mobali na ye et ça la tête nda biso to découvrir le subiso prespe to si maman frère même maman Coco et là ça vraiment bien voilà très bien alors Gloire Olangi quand les signes ça pas chalobi et ça li bien té mais ba propos na yo à tenir surtout pour na ba comédien en tout cas ba linga chicoté sauf attends à préciser mayonnaise modéro na moko muso atanga ki alimbisanga ndeko na nga wana
mais le reste moto moko alingaka Chico azalaka nete. Est-ce que lelo oyo relation na yé na famille surtout à Chico na ba artiste comédien mususu et kozonga le so bien. Pour moi pas le bien zaki comédien à jouer et pas master. Avec comédienne, ouais azaki artiste comédienne à jouer et pas bobo, mais pas bobo après ko soupe pas master. Ah bon? Donc il y a mon théâtre bien. C'est que on a dit que c'est vraiment comme on a raison. Ayeba tangwa jouango na Benin ou bien zaki na Kinshasa. Abi master ba mbana ki. Pour ya uta Benin, uta Benin, ah wana uta pe libala na ye, uta Benin, aye a Kinshasa. Il fallait qu'il alanda mobile ne soki na vondu. Mboka ngone kanga mana Fred Sidi ana soni. Ba côté wana pe famille mobile yango pe bazobenga ba témoignage ezaka na déjà belle. Makambo ele kana ba témoignage ele. Go langi. Koko David asala mission moko te asala 5 émissions le bayamba ke bele oloba. On dirait ça la mususu après enterrement. Tant que artiste comme le balinga mobile na eti. Yo na oloba ça passe ko belo ka yo mama kalunga lobiti. Il y a des fanatiques ya Pululu. Ayeba Chico te parce que tu sais kalinga Pululu alinga Chico te parce que Chico a confié déjà pour to tikala na eti mkonzamba oya skolo o sala na bosa na ke ta lo bongo ba sese ba yoki sese mto pa ba Pululu sese mto misa Pululu iye koko pa ba Pululu pa ba Chico te ayebi Pululu nde abenge Chico na kala msuka Chico neza robenge bo mayeba Pululu po bango peza na za mwasi ya Pululu amwasa Chico te na mso luka mwasa Chico na mso matanga na mona net moi c'est comme que banane bolingo moya bana mike titi ke mkolo amona na ete yaza moi ça Pululu et lokwa sali ça lokwa de se voir ba sai ba préser lombe ba masumba tout ba yakana ozo lokwa na ebite to ke une maman ko beloka bona TV tata mabe waki mpakalo aboye mata pour la mbala na bien na nenga ko les organisations mbundale la nga bina. Non mais ils ont coutume. Quand on a fait beaucoup de choses. Fallait bête pour aller en balle. Qui va dire que c'est ma coutume abo ya c'est connu pour la colonie. Est-ce monde va sembler pour naï? Tozaba, tu sembler. Peut-être ma bien par louer za la nga za protéger moi na. Quel penser là? Ba sembler. Mambeleka bien na protéger. Ba sembler pour naï. Bon on a maîtrise. Ba considérer que pour la zamari. Aza moi c'est parce que l'action au moins sinanga tout monde na ko kufi bobimisi liboso pour ne pas marier. Basambela ni pona bana parce que yemo créer trouble pakalo ya bi Pululu kala pakolo ça tout bana pour matana podium so yaki pona kokoba ngaba matate po ya moni lokwa ba décevoir yango moni ba opesa kanda ba découvrir pour na bana be po ya bisa ka bana mibale et peut-être Pululu ba yebi que pour yaki garçon mo bazara basi na ye yaki garçon mo il était populaire parce que moi na Chico motazana tout le monde a mona Pululu Chico na mona te ba bana boti na succès Chico na mona te Pululu nem tazana bana parce que bo yebi sanga Yebi tayebi Pululu yebi Chico tanyela nga mona Chico moyo yebi bon ya nandenga ki Chico na yebi te Pululu les a même ça ana bana oya botana ki sesa na ki fisto ezati mais ça artiste amsona bana nenga ya ki kombo na ya ndaku ba ye na nenge ya ki artiste bana pe baza siko linga ki bongo follow van ndonzima ke mobile na nga ya banga ba ka ye na vie na ye ka za ki kana pula za kana ye moko Ulinga déjà ça monte à supporter. Biloko bongo eza soni po bato be ba kufa ya théâtre to mona yango te garçon moi na muki à 80 na fait voya 40 ans yo lingo déstabiliser liwana eli susu okundele li susu po ndenge ndenge ke pe maté. Ya kufa ki le 23 azolanda ka to ana kimia te pona yo koko moi so koko bomba ta mabe ya Pululu ngo koleka oba aussi libana mboka yo so wandi ko ba n'importe quoi expliquer ce qui tu es famille na yo ki Pululu na yo suko sanga ba suko lendeni. Mais quelque part, ça c'est un message. Dans notre question, notre nom de ça, c'est merci maman Olive. Pour maman Olive, avec stage, il peut continuer au salon de Maliwa Mousso ba comédien Kouyaka. Après ça Kambongo, après ça Kambongo ba comédien té. Mais après le but que no bana po batikali batikene le côté maman Olive. Bana ngo bana otanga ala sabana na ye. Ala bateke na di bana Pululu atiki, abaka bana batikali. Ba vidéo ezat. Bana ba fa ba ke Pululu atiki bana 10 ou atiki. Tele mission lobi pour nous autres a nous un nombre bana ça qui na bango na kosa moyi makambo te azo nié bana muso azo moyi bana muso déjà mais attends pour on pas milliardaire te atiki pe lo te atiki ba kosa montagne lo te atiki nini Pululu pas kosa Pululu bana ouais bana muso bazana soki ba koseli Pululu peut-être bana c'est là soki ba koseli Pululu bana eza makambo concerné te eza makambo concerné bana na famille ya Pululu
makambo kutu ya kotia nani na enveloppe wana na enveloppe fulula tikine lupangu te atike lo teni terrain akufi locataire bande atika ba biloko ezala utangule pa fi wana o ezala ina pa ah zo lalela ala biloko mbanda moteke mta maele te pa fiana we fiana misu makasa ndo expliquer makamutu yani a expliquer na kiani bokenda pa so na ngiringiri rideau boye to atina de biloko na to yo zo nga suko nga za sia manandaku vanda sa ki mosa ki star vanda za sota makamna misu na personne ndo ba makambo po ba yeye baza comprendre que ta ba commenter ba bikaza mutema mabe mais ça pe na famille est-ce que famille na izo se pe la biloko bato bazo loba famille na ni tanga linga pulula linga famille mtelinga pulula ya linga star linga chikote loko linga pulula asime soit linga ba pour fa linga na komba ki chiko tongo ba c'est normal yo linga na komba ki star linga na komba ki pulula ki zengi apo so pulula ki pulula ta théâtre te linga na linga pulula aliki na kikombo peut obe ka pona pulu ngana yebi ete peut obe pied to ebe populu pisa ki yelo akoma deuxième comment master groupe les gars o moni problème ezawa batu ba comprendre biso ke mutu azo combattre Coco azate Coco yemo azo c'est compliqué pour rien mutu ana problème Coco azate ezaka ndenge baninga basali droit de réponse basali émission na bango bafingi opete et l'autre côté allez yo je palpite que ça la bango ba droit de réforme batu ba fingi na bango te pona ni baninga no bazowanga na bana na ote ba ko lo ba pete azaina ga soma za bi mana peut-être azawa tia ese makosela pululu pe bana bango pe ba ko beta mais bango ba ndima bana na yo pe ndima ka ya bango c'est tout na mona baliwango pe ya ba brisque ende to mona ba babia na ba pululu c'est comme si baliwango basi ba créera moto moko boye oh ba sola ba manike na ba nambanda manike anani alimat yango bandi akimanike na alima yango obike tuna ni frank abiki ka po pulula nga kufa ke lenda kumoko ya so ke kuba pula za ili kanga la ki libala la pane balela na hotel pula kufa ba kange na ni boso anga sa no prison a 100 000 ata 2 mois abika ka po vani nda kumona pulu mwasi na ye ba mona ngo normal bo manenga logique ke ole bakuta na kana hotel ba kufi ka ba kamada pulu ba baluka ba mama pulula nga kangisa ye machi pulula za ki ne bazaki chez bango baye kuta la mère abino mwana makileza aussi la pulula zaki na mbongo te bayo soinga mbongo mwana makileza odimne bazongi mère na bango akyotika bango tina area transport mama na sutuka na tongo ba benge mwana yo akufi baaki ko senga mbongo po basunga mwana wa muke mayoki mwana ne ya mukolo akufi. Donc quel choc. Voilà, ils a choc, je pense que Bandego Bolandi, ils a juste tout ça mise au point par rapport à la sortie médiatique. D'abord, Ken Piana, plutôt parler, Azoki Basseur, on a biso, on a bota, on est sur Chikom Pouloulou, et puis maman a biso Coco, tout le monde, oh, il y a ça, il y a Yindi sur internet. Alors, Basseur va faire des explications. Ken Piana peut s'expliquer en dengue, Bino Pena Bandako, j'espère, beaucoup ça la peine analyse en dengue, Bino, biso, tous les journalistes, tous ni pour ni contre. Oh, nous sommes les cas, et Zali. Pour bien sûr combo ya ndeko biso Chikom Pouloulou atika kibiso et mawezana nous makasi parce que à peine quand dimanche to na tiki na l'élite mais lelo makambo continue aussi la tête et ça fait trop mal to kanisi boye maman na biso Pauline Lumumba avec RDC Monde ba diaspora oyo lelo bazuli kanisi malamu ko sunga bandeko baza ko souffrir na Kinshasa baza liboke RDC nakati ya monde donc ne ba expliquer biso dans un point de presse lelo ken je crois ou expliquer biso parce que RDC Monde les likambo yo e banda moi kala ça fait une année lelo dans le 1er février on dirait mon mécanisme soit assis pour la RDC Monde bon mécanisme assis kaka eza premièrement nano na félicité ndeko Eliezer o aza initiateur le loi comme honorable na mama Pauline Lumumba o aza mama présidente na ba idée na bango o bazwaki ndeko Eliezer asengaka na ba diaspora est-ce que toko sala compte moko te un jour tout le monde a ba pays mususu pe batongaka bamboka na bango na bambongo ya cotisation. Cotisation est très important. L'autre mona ndeko na biso Pouloulou baleli epe na mbongo ya cotisation. Donc cotisation et ko tonga pe mboka. Cotisation et ko longola biso pe na ba difficulté o to anango lobi ba moni pe Congo e komi pe pays moko ya danger pour na cotisation. Ndenge to mona ki pe mokonzi mboka sala ki mo ba tour ebele ba lobi maso voyager trop. Mo ba cotisation pe ba sala ki wana e permettre Minerva le ofele pe e salema. Donc likanisi andeko Eliezer ezalaki accompagné na sœur na biso Pauline Lumumba. Sœur Pauline Lumumba un jour alanda émission benga lobino
likanisi wana ozwi eza bien nga place tosalaka na fimo boye pas éthiopien azwaka likanisi wana ke ba éthiopien babanda kosangisaka mbongo ata $10 chaque fin du mois batiaka na caisse na bango lelo soki omoni Éthiopie lelo etongama ekoma danger boye eza mbongo ya cotisation oya tie mwa ekonzo wana esengi biso totonga boulevard oyo totongi kote oyo totonga stade totongi na mbongo ya bana mboka bazo sangisa mpona intérêt ya mboka parce que lelo toza na génération oyo lobi tokokende bana na biso oyo bakoya bakobenga biso bakoko est-ce que biso siko génération na biso bakoko bano bakoya kana bakobenga biso bakoya kuta siko biso tosalaki neti nini po lelo biso pe tofingaka prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana biso toye kobotama tokuti mboka na biso eloko moko esalami te eske bakoko na biso akala bazalaki mayele ou bien bazalaki mayele te place bakoko na biso akala baeshuwaki biso pe tokobongisa tokolanda pe exemple ya bato mususu totali exemple ya bandeko na biso ya Éthiopie na likanisi bazwaka wana ya kosangisaka mwa muke totali lelo Éthiopie koma na développement ndeko léger na mama présidente Pauline Lumumba pe bazwi likanisi yana bafongoli association RDC Monde o lelo ba congolais ebele bazopesa ngo confiance $10 o chaque ndeko ya monde azopesa tobulaki makambo yango ebandaka neti ba aventure ndenge ezala na RDC na biso bato babandaka likambo lelo lobi babimi bescro mbongo na biso eke wapi tomoni likanisi yango esali déjà une année na ndambu ba annoncer biso officiellement le 1er février bako annoncer biso mbongo oyo bandeko na biso ya Congo esi bakokisi pour faire pousser biso pe ba o nanu totiete tozo courage ya kocha donc compte ya banque moko ezalaka na Suisse compte ya banque moko ezalaka na Suisse wana po tomoni mboka na biso ekomi pena okende boye mabulu oza na besoin ozwa ta jeep na yo sombi jeep no cher oyo kotambuso memi na zamba me nzela ya kolongwa Kinshasa ti Lubumbashi ezalaka te biloko wana na bamboka mususu esalemaka siko eske bato ya bamboka wana baza ba magicien biso eske bato wana nde nzambe apesa mayele koleka biso pe tofurumi ndi mwa baeffort kaka ya baassociation boye totya yango poids ekosala biso bien en tout cas na kiserie nyonso tu ser Pauline Lumumba azalaka nango nga namona congolais moko te ya diaspora oyo asoutenanga na baniveau ser wana vraiment soutenanga donc ana makambo ebele oyo asalelanga mais eloko namona bolamu ya ser wana ezali première fois uti poto aye Kinshasa akomi lelo lobi en tout cas ken pia nanga azara reconnaissant toujours kombo nanga lelo soki yebani partout à travers le monde ezayo muto salanga bi il faut na yana nous premièrement nanda kunona ya hôtel madame na yebisi yo jour ser wana ya kanga na ozongo ka neti maseki na quartier baloba babi tomoni ba biloko moko eye koti na ndako ken pia na toyebi te so ken pia nazo fungola boutique on se comprendre donc
eza idée ya bien na osengaka te soutenir yango ekosala. Merci Gloire Olangi pour une fois quand même bande qu'on a vu sur diaspora baza toujours ba initiative à malamu mais oyo tomoni ba pesa confiance na association bande baza ebele na monde mobimba mais ba pesa batindaka mbongo na compte moko kaka oyo eza ya RDC Monde enfin balobi que non mbongo ekomi ebele le 1er février ba annoncer montant idée no moni ondene. C'est une bonne idée, bah tu la barre idée bien. Tu la soirée t'es bon, la soirée décider quand il dit non non quand il dit oui oui. C'est la soirée le qu'on a côté monter le mumba côté maramba Congo. A bosana kazana moi sinaba na pour faire fallait pour na Congo qui atiki bana. C'est ça histoire moi boy t'étais là à sumarrer le cadeau ça là. Et ça pas ce monde t'étais là zaka escroc, ce que le comme ce qui assumer à côté dans les camps. C'est une bonne idée au sunga bateau. Mon ça na famille hein, ta famille na hier on a détourné ngo à que ça bando basa ba commerce ba ni soka te pour na RDC monde c'est ça pour na monde ça les camois doivent soutenir monde mobimba doivent soutenir monde ça que il y a des problèmes il y a de une bonne idée de mettre les maboko on a pourquoi pas c'est honorable les airs européens azara na aider puis là un jour à côté de cambo ya ko za mukona ko européen ou quoi ko sunga ba to ba ba problème ça dit vraiment bien c'est une bonne idée félicitations ba kende ka musika parce que être aussi congolais c'est pas facile congolais ko banda de cambo comme na suka lembi na katani voilà. Merci beaucoup Gloire Olangi alors aussi c'est Kapashi. Je pense que la conférence de presse tout la na yo expliquer biso nga pena doutara na bango mais enfin ba annoncer montant et comme $50,000 $100,000 $500,000 toyé bango le 1er février mais au moins idée wana que congolais azala na confiance il y a des komoko boye et ça ne m'a pensa mingité pour une fois quand même un mot pour ça. Oui et ça idée bien conférence to kenda ki wana tant ba pesa ki baloba ki initiative na bango ça vraiment bien parce que ezali kotonga ba immeuble ba hôpitaux comme ça banzela ko soutenir ba femmes veuves ba orphelins ezali vraiment initiative moi bien donc on a essayé bango ke petit na ba pédiatrie hein pour na ba maman bazobota bano bazobota parce que pédiatrie on a Kinshasa mais mike ba privé oh to ebika ezaka kalembele mais so okoti na kati hôpital wana oyo tika mwana maladi mondiro yo bomande mwana po bosoto salité to mo ba mama ye en tout cas ba idée to pesa bango ezaki vraiment intéressant oh pe bango ba elaki biso ezaki vraiment intéressante vraiment ce qui est à la continuité à ba pays nyonso même biso ezaka to ba monde j'appelle na Kinshasa partout voilà et ça vraiment kitoko trop pour na bato ba yeba kité ba s'approcher na bango ba sangana pour na kese vimba lisusu parce que ça initiative vraiment ya bien en plus c'est Pauline Lumumba neka ken azoro ba biso to bandana ba katana mais ken vraiment biso avant to mona biso moto yango maman Pauline Lumumba ngo azala nani en tout cas tant ba bengi biso boye ba bité to chapone lo hango to zaki na conférence to yesus ko la msesu likama en tout cas congolais nyo sur place aux ali telema bundela mboko mo biso to lo ba ke ba kondi ba sala bo tant que bateau to pe sa conférence dans ce lo côté so biso mo peuple to telemi likambo ezala vraiment na avantage et puis nyo se banoke liboso en tout cas moi je soutiens l'initiative voilà en tout cas maman Pauline Lumumba ndeko Eliezer pe biso nyo so na presse tozawa ceux qui te resala rappel les mususu ata moi sport moi ya mukiemo lo mo ele kaka po bat bayeba ndenge ezale les ateka émission mo côté moi lo mo bolo kwa sport bat bayeba ka interpeller congolais nyo so place azali et a initiative mo ki to rejoindre. Merci beaucoup Cynthia Kapashi mo kena na suka alors congolais nyo c'est ko ezali banque za na Suisse et c'est ka cantonner za kufungwa donc approcher plusieurs kufungula bezali na signaler ka Cynthia Kapashi auto beta sete mo lobi association ana esunga ba mama o bakangami na ba hôpital esunga batu na ba orphelinat eza omoni association RDC Monde eza numéro ya compte bancaire oyo esalami pona ko salisa misala ba projet ya minene pona mboka na biso RDC ezali compte oyo basali mundele po abimisa mbongo il faut budget mbongo ya ebele kaka ya projet moko munene peut-être route moko boeza kokufa esenga somi moko ya munene nde RDC Monde peut-être bakobimisa somi ya mbongo wana babimisi bakyo salama ba projet neti ya mike o etali neti $10,000 $5,000 en tout cas na banque suisse bakomona bango neti ba aventurer soki bakomi osenga mwa 1000 mwa 2000 et kokotisa pe batu esprit ya kimoyibi yango moni banque suisse selon ba accord ba signa pona ko bimisa mbongo il faut bo bimisa mbongo na bo la kisabiso projet ya munene o boza nango
oyo ezosenga mosusu million. Donc mpo na nga nde na boye eza nango kosevante te mpo na liboso ya caméra nga natiaka nanga $10 nanga chaque fin du mois mpo natalaka na bino comme idée oyo eza mpo na intérêt ya mboka na biso natiaka ne fiske $10 non oyo mosusu mpe alingi kotia mosusu mbongo numéro ya compte eza wana eza affiché na YouTube na bango mpe ya RDC Monde osabone otie mpe quelque chose okuta ba compte bancaire nyonso to eza wana sans problème. En tout cas, merci pour Lumumba pour la initiative de Eliezer, na staff Momboba qui para association wana. Bravo na bien et puis courage pour les mbaté to la rendez-vous le 1er février. To e basoki mbongo pe komi combien oyo to kotezaka. Pourtant muso sintsaka pa chipa bana kocha 10 na ye. Gloire la pas comme kocha voilà quoi donc Didier a fait des strong pay, chaque fin du monde, ça la vie se ferait bien. Tout le monde a su que c'est un dernier mot, peut-être, Naneto Solo. Oui, Naneto Solo, il faut retenir que ce qui peut, ma famille soutenir un peu biso. Tous ali basi, tous qui n'a pas ma bala, malgré tous appels à la presse, malgré tous biso mo peut tous ali, bateau toye bani mais. To kakape mingi famille et puis ba base ezala vraiment eloko moko ya important to me manaka te na lycée loyenge micro TV te ko sa biso te parce que mingi obiso to boti to tala plus bana o le to tala plus succès en tout cas pour la maman Coco to vandi ate pour na isengo to betelo maboko et tout pour na nzimite moi si moko ya pululu na ba onyo so baleka ki wana akoya lisusu a contredire à nzimite parce que ba respecter mobile na bango yo peut respecter mobile na parce que ba papa na bango ezaka ba théâtre ba tikali ba maman na bango ezaka ba maman baza ba théâtre un jour là mususu mwana bazana ba talent de o asala ki ba benda ye et notre bozo bangisa déjà na musika et ça vraiment propreté na ba maman peut être na ban en tout cas beau respecter mémoire mbali na bino et ça la bien pour na monde info RDC Monde Info ma Pauline Mumba en tout cas to ciao point mais ceux qui moi sport to le mo bo ezali et banoko réveiller batu mingi voilà merci pena Franck Stemay Ken Piana et Gloria Olangi merci tento sous sana Gloria Olangi un dernier message voilà le rasu ezaka koko e belo razo sala aza maman aza moi mutalibosa ku fela mobali na mokilo te aza pe mutalibosa bota na mona polygame te je peux dire mobali azaka na base belé so ba msusu kutu bandima yango bavanda bo même ba présent belé to yebi ki bana bana belé mo ka jamais moi ça ndako kosola tina niveau wana o ba kufaye vraiment aza moi so ba moi ça soni par rapport au respect à mobali na exact prochainement ce que robala suppose na bika robala na pas m'en fou mobali na kufa zolia na bombo ba maudali na ngote so ka robala so sika okenda ke baba semi ki so ba lora ba tete la route ma bojo ba jour asuka ba beti ba boki olibanda ba boto ba mbongo tu ba pesa ki okay so ba resili so tika bana batiki bana pa pour ba koloni ba Congo voilà yango mona sa ba bilora bongo bunsa mbanda mbanda bunisi mbanda na matanga ko ganga libanda moi ça va dans la 40 jours quand on commence à chrétienne comment on semble les falas de la nanou 40 jours et l'équipe qui a fondé chambre pour loulou après si le retour pour loulou na ki yo ba journée bilamba pour les awat ba rozo on prend pour la kem tout monta rozo la pour loulou la za de sauter alors ba que pena mona pour loulou wana pas pour mona pour loulou wana mutaza aza obligé parce que aza le talent papa na kasi tu pas passer bilamba na lokala ba bandika 14 bilamba wana mutema ne pas retumbango pas mona déjà que c'est une mauvaise maman c'est une mauvaise femme aza la bongo taye ba ke on ko lande bana na parce que ba oh wana ba mona ki déjà ba da ma vie bongo bien ba vivre bien ba mona déjà les avoir quoi c'est na mona ba za bien bango nyonso yem tanzana ba problème na mito parce que yem taza veuve o to ba biso le kanzela o na veuve pour lulu o tskai bon balto to bango lingo po abike ku fe mobile na mbeto et comme histoire mo boko motula ko tulate zala moi c'est ba prière yebelo rodo sala respecter surtout ba sai wana ba pakalowi yo rasi chaque jour comme mayonnaise ndanda o tala kona bana auto modero baningo ba oti poto ba futu ba bien na bango ba yeba once ba la duchesse ba maxi wana ba zene la guerrière to ba ba tuté au pesi bango ba valeur te papa na ba mikolo ba masuba ba lombe wana to ba ze loko te ba makalunga ba za dessus comme on a ki ba 4 personnes kaka na sinse bango to atika kino mena masanga beaucoup pour la bossa ku fa matanga visa ba mena masanga matanga paix à son âme Joe Mas Joel Masirka ba mela masanga pourquoi pour le déranger pour pas mela masanga matanga baninga
ande pe mena masanga tanga baninga boya biaka po moninga bakunde na cimetière ozongi biloko le 25 ozu su ba 25 wana c'est yo zuku ba 25 bana na bazuni bana na bazu eloko te yo ku bana ba intérêt parce que to ba oya ba pesa bana ba veuve bana ba orphelin wana considérer za kuto ya yo mingi pourquoi que bana mita mabe muta 5 bino bozo wela biso ka sexe moko pour déjà que tika ki no polena ki maso nzamba ke sambisa po ba ni vérité za comme ça nzamba ke kufina pour lu nda kuna bino mibale wana kuteza normal famille comprendre que là musu mort subite mais so ki na hôtel quelqu'un mais héros to sambisa on a parqué on a makala pour lu ba kunzi boye bangote ndeka kena lobe de la même mission nziko za porter malheur père pour le ko abiko yana oko kita pour le mbala moko sila merci au Gloire Rangi il te parle Ken Piana to comme na suka dernier message pour l'émission analyse alelo bon dernier message ezalaka na osenga bandeko tu bo s'abonner massivement na site RDC Monde ya Sir Pauline Lumumba vraiment bo s'abonner. En tout cas, batum soupe babenga nga botindeli nga ba lien ya moi ça Pululu tout ça. Moi ba débordage ya langage, mais nga na betele li solo moko we kabola Pululu na sai. Pululu moi si na bota na maternité moko songolo. Pululu azaka pas même na 10 francs ya ko futa à facture pour moi ça bima na hôpital. Abenga sai c'est là bosela na zoya. Ça ibozela na zoya wana depuis 11h ça zoya te to comité 15h ça zoya te master na biso mo nature boy pona équipe pour la te tellement famille ya moi si ya Pululu ba oseka moi na bango ke to ebisa ko mobalo ke ndo botana wana aventurer ba comédie ba ne l'autre côté ba oseka déjà Pululu na famille donc master na biso azaki obligé akende chez bango nature boy akende chez bango apanza mali ya mama na bango ayiba chaînette ya or ya cher akenda pena na pavillon 5 ateka chaînette wana na nenga shosho talaka ba pesa $250 ya mbangu aya nango mbangu na maternité abilidek mbongo ngo sali combien oh sali so va 50 ou $60 comme ça afuti abito bimisa mwasi na biso bayana mwasi ya Pululu na mwana tina veni kwa mutu et yo sala siko sai abengi Pululu bufandi kote nini oto faina kwa mutu et yo sala siko sai ayena butu wana place Pululu azo fete ya mwana na ya bébé ya otobi ma maternité bana kitambo ba démarra sai ba démarrer na ndenga ba jeter na ye moko Pululu a démarrer sai longwa wana lo côté d'avance na longwa kokabana Pululu na sai yango wana mbongo ya maternité yaka masolo mo boy ya koko awanga na bana mususu donc biso to bana na to ebi bango po to kenda bimisa banti na ba maternité atika ba débat zo sala wana eza ba distraction inutile donc merci beaucoup frère merci Ken Piana déjà bango ça émission c'est bien donc so na raisonner jour ngo na mona ndenge ba bwakela camion sai bazelo ba mabanga sai azo kim dazo kende pe ya ba solo mo bo sai pa ko betela ezate ke o bapotanaka osaisi asalaka Pululu mabete kokabwana nde yango wana ezalaka kozi kaka ifalaka futeleka mbongo po babimisa mwana maternité donc c'est ça merci beaucoup na bandeko botali biso bozalaki tellement belé eza na ngoka analyse de tolobi awa et puis pour na bandeko ya RDC Monde bravo ndeka Gloire Olanga bito betela bino maboko po boza penza na idée malamu pona mboka na bino ezaka l'état tem tabongisa mboka biso peuple bito ko sanga to sanga na RDC Monde bo continuer oza na France oza partout oza na mokili ezali monde mobimba RDC na kati ya monde mobimba donc partout ozali to ko s'adhérer et puis ko soutenir ko tia moi $10 na ko bakisa moi idée moi moke France temai to kenda pe bamboka mususu o mona boulevard moko munene bazo expliquer balobi o eza individu nde mutu atonga boulevard oyo moi ba frère ba taxe ya l'état mususu bakatelaka babi o mona ba parking mususu ya minene ya bakar nakende na on exemple na Afrique du Sud est-ce que zo ba ke ba individu nde batonga mboka wana pena makasi koleka gouvernement eza neti biso pe soki to saleli pena conscience na biso soki to tie pena mayele na biso pena anje RDC peut te redévelopper ngo tomata to kita to leka génération mususu koya to lukate génération wana ebenga biso pe bazo bandenge biso pe to benga bakoko na soki to kuta eloko te RDC jusque là to ngama nango pete
te tongama te toana banzela se ya mabele te toana metro moko elekaka na se ya mabele te toana na banzela ya likolo na biso pe te donc yango monaka trop d'embouteillage donc biso na biso pe moi $10 na likanisa RDC monde tokotonga ba boulevard à danger to baso moto kutu bango ba imaginer te na gouvernement biso to sali yango kutu ya danger. Donc merci beaucoup François. Merci Ken Piana, merci Cynthia Kapashi, merci Gloria Olangi, merci également Ozengalina on azala ki on a pona ko aider biso na ba image et puis ba ndeko sur RDC monde bravo na bino ba diaspora surtout tous adhérer tant que tozo kanisa mboka to kanisa ndenge ni to ko sala quelque chose pour na mboka na biso. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.